Mbote mbote bandeko na ngai ba africain, mbote peuple congolais esika nyonso bozwami. Ngai wa bino madame Ghislaine Kaindo na ye liboso na bino po tolobela likambo moko oyo ezali ya motu ya mingi mpona bomoi na biso awa biso ba congolais. Sujet na biso lelo ezali eloko nini population congolaise elingi, eloko nini baza nango besoin ya peuple congolais ezali nini, wana nde sujet na biso ya mokolo ya lelo. Na sujet wana tozali na ba point 5, tozali na ba nini ba sujet 5 oyo toko développer na mokolo ya lelo. Ya liboso ezali nanu pona sécurité, ya mibale etali kolia to alimentation, ya mitano etali ya misatu etali bokolongono bwa nzoto to santé, ya minei ezali éducation to boyekoli, ya mitano ezali circulation des personnes et de leurs biens to nini kozala libre ya ko circuler ya kotambola na kati na mboka na yo Congo esika nyonso olingi na yo na biloko na yo kozala libre. Wana nde 5e point na biso oyo toko développer mokolo ya lelo. En tout cas toko banda na point oyo e concerner sécurité. Pona sécurité toko bosana te kolobela likambo oyo ezolekana na est du pays oyo tozomona esali bambula ebele oyo batu bazokufa mikolo nyonso na kati ya est de la RDC. Guerre ezosila te, ba tuerie, ba famille eza disloqué, ba famille bazokima mikolo nyonso, ba enfant orphelin, enfant de la rue bakomi ebele na kati ya est na biso likolo ya nini ya bitumba wana oyo ezosila te. Toyebi ete gouvernement na biso ezo fournir ba effort, ezo sala makasi pona ko stopper guerre wana, et toyebi ke ekosimba gouvernement ekolonga biso peuple congolais tokolonga bitumba wana ekosila. Toko bosana te koyebisa bino ke awa lisusu na kwa mutu awa na entrée ya ville na biso ya Kinshasa batu bazo bomana. Ko bomana yango eza kaka biso na biso bateke na bayaka. Ezali bato baza na ba conflit na bango, o ba conflit ememi bango na kati ya kobomana. Wana ezali stratégie ya munguna. Munguna oyo asi akoteli biso, oyo azolinga aiba biso mboka na biso, o toza na mboka kaka moko oyo Congo. Toza na esika mosusu te. Awa eza epa na biso. Monguna asali ndenge nini, azoluka ndenge nini ako diviser biso, azoluka ndenge nini ako kotisa biso na kati ya conflit po ebana to ebana ko bomana to tikala muke po ayebana ko kotela biso. Esengeli to fungola miso to yeba ndenge nini toko stopper bituma wana, toko stopper ba conflit wana ezanga tina. Soki problème ezali to fanda to solola to régler problème. Soki likambo ezali to benga bakonzi to yebisa bango tala peuple boye tribu boye basali biso boye problème eza boye to luka solution biso moko olie ya kobomana. Na kobomana to kozwa eloko te. À part wana toko tala lisusu insécurité na kati ya mboka na biso ya Kinshasa na Lubumbashi esika batu bazobomana mikolo nyonso. Ba enlèvement ezosalema mikolo nyonso. Toko bosana te ba effort gouvernement ezosala lelo toko lobela gouvernement makambo gouvernement ezosala pona kosunga biso peuple. To kanisa te ke basundoli biso, to kanisa te ke batikeli biso te. To ba signaler déjà ke bakangi général moko oyo asasocia na ba réseau wana ya ba mafia oyo batu bayibaka bazo enlever batu, bazo teka ba organe ya batu. Gouvernement, service à sécurité, bakangi déjà, bazo sambisa déjà, et toyebi ete, akoyeba ko cité, akoyeba ko bimisa ba secret, po toyeba banani, o baza ba commanditaire ya ba acte wana. Ya mibale toleki ezali alimentation oyo, ezali kolia ya bana Congo. Soki totali malamu, na Congo na biso pauvreté eza makasi. 62% ya population na Congo eza na kati ya pauvreté. Donc kolia eza malamu te. Soki otali malamu olekile babalabala okukuta batu ya kosenga baza ebele ba mandia. Nakata ba bis okomona ata mutu aye kote ya liloba na Nzambe na suka kaka akosenga mbongo pona kosunga ba orphelin, akosenga mbongo pona kosunga ba malade, pona nini pauvreté eza makasi na kati na mboka na biso. Toyebi bien ke gouvernement ezotikela biso te.
projet moko oyo bazo sala pona koluka ko lutter contre la faim ezali projet wana ya développement ya 145 territoire. Na développement wana ya 145 territoire omoni bato batonda ebele na kati ya capitale likolo ya na kati ya ba province musala ezate. Bango mo choso bakimela awa bakanisi ki awa nde musala ekozala. Yango ekomi mandiste ekomi ebele. Tangu gouvernement eko développer nini projet wana bakotia yango en œuvre. Projet wana eko permettre que misala emonana na ba territoire. Misala emonana batu babima na kati ya situation ya pauvreté o bazanango. En tout cas, toujours féliciter Monsieur Félix Antoine Tshisekedi ozali président na biso ya République. Musala ozo sala ezali malamu mingi, merci mingi. Toleki na situation ya santé o etali bokolongono bwanzoto. Na bokolongono bwanzoto na ko signaler bino ki na ba hôpitaux soki toleki kuna tozo kende kotala ba malade okokuta ba malade mususu bazo zwa soin te po azana mbongo te. Aza na hôpital bako benga na ete me batiki ye kaka na salle commune afandi wana azwaka soin te azwaka kisi te parce que aza na mbongo te. Oyo wana ezali pe problème ya makasi na kati na mboka na biso. Kasi peuple congolais esengeli toyeba ke gouvernement ezotikela biso te. Babandaki déjà ko planifier projet oyo ya kosunga mama oyo aza na zemi. Projet wana ezali pona kosunga mama oyo aza na zemi oyo ya boti na mwana na ye bayeba na kozwa soin gratuit baza na accès gratuit na soin ya santé na bango. O wana ezali likambo moko ya mutu ya mingi oyo pona yebi ba mama ebele bakangama na ba hôpital likolo kozanga mbongo akobima na hôpital. Batu bazo bota na babalabala likolo kozanga mbongo akokende hôpital. Mais tant que le gouvernement est proposé déjà projet wana ezali pa ya munene makasi pour le développement na biso. Toko senga na chef de l'État Monsieur Félix Antoine Tshisekedi que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup ko bossa te. Projet wana oyo ya accès gratuit aux soins des femmes enceintes ko élargir yango na ba femmes na ba personnes vulnérables bato bazo souffrir. Oyo bazana ba soin te. Soki ministère ya affaires sociales et s'associer na ministère ya santé pona ko yeba ko nini ko pona batu o bazo bika na kati ya situation ya mabe o bazana pasi bazana souffrance bazana mbongo te ya ko se faire soigner ko yeba ndenge nini ko accorder bango ba soins gratuits. En tout cas ekozala malamu mingi pona gouvernement na biso population eko se sentir soulagée. Parce que batu o bazo souffrir baza ebele makasi. Bo sunga biso gouvernement na biso bo sunga biso bozwa batu wana o baza na ba moyen te ya ko se faire soigner en charge. Bozwa bango en charge. Ezali proposition topesi. Merci beaucoup pona oyo bozali ko continuer ko sala. Ya minei eza pona éducation kotanga. Soki totali malamu kotanga batu baza na moyen ya kotanga ezate. Situation ekomi pasi batu bazotanga te. Surtout na ba milieu rural kuna na kati ba province na biso batu batangaka te. Kasi toyebi ndenge nazolobela bino ke tokoloba oyo gouvernement ezosala po besoin na biso eza yango oyo mais gouvernement ezosala nini? Na koyebisa bino ke toza biso nyonso au courant ke gratuité de l'enseignement esi ebandaki déjà. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi alobi bana nyonso bakende classe. Batanga bazwa éducation de base. Oyo wana eza pa ya munene makasi pona développement ya mboka na biso. Pa ya munene et puis to féliciter makasi pona projet wana. Tokozanga te ko proposer likambo mosusu Monsieur Félix Antoine Tshisekedi notre président le papa que nous aimons beaucoup. Ezali projet wana ya gratuité de l'enseignement. Est-ce que koki kosunga biso te o élargir yango ekoma pe na basi na ba mama oyo bazali na ba moyen te o baza ba vulnérable ba accéder na ba soins ba accéder na gratuité ya enseignement na kati na ba milieu rural. Soki osungi biso ko tangisa basi
oyo baza vulnérable bana ya basi oyo baza ba vulnérable na kati ya mboka na biso ekosunga biso mingi mpona développement ya mwana mwasi na kati ya gouvernement et mpona développement ya mwana mwasi na kati ya mboka na biso Congo. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi que je respecte beaucoup sunga biso mpona projet wana s'élargir esuka te kaka na bana mike ekoma mpe na bamama ekoma mpe na bajeune fille ekoma mpe na bajeune fille oyo baza na moyen te ya kokota classe oyo baza na moyen te ya komitangisa. Tokoleka na point ya suka oyo ezali circulation des personnes et de leurs biens. Na circulation des personnes et de leurs biens ezali problème oyo toza nango ya makasi ezali mpona banzela. Banzela eza te ya korelie capitale na biso na baprovince eza te. Ya korelie baprovince entre baprovince eza te. Bapaysan bazo cultiver, bapaysan bazo lona biloko, bazo bimisa babiloko oyo ekoki kotunsunga biso mpona kolia, oyo ekoki biso na ba besoin primaire, mais moyen ko évacuer yango eza te po banzela eza malamu te. En plus de cela, esika banzela eza malamu okokuta ba taxe ekomi ebele. Tracasserie na nzela, bazo tungisa batu wana o bazo ela biso biloko akolia. Ba taxe na niveau nyonso, ba barrière eleki mingi. Toyokaki ke balobaki bakoleve mesure wana bakolongola ba taxe mususu pona ko permettre biloko yeba na ko circuler et comme la biso na kisha to tika ko exporter biloko akolia na extérieur alors que na kati ya pays na biso batu bazo lona. Mais soki botali malamu projet ezalaka bongo okomona balobi balongola ba taxe mais en réalité sur terrain taxe ekolongwa te batu ba continuer ka ko souffrir na même situation. Toko senga na gouvernement et ça la suivi. Et ça la suivi ya ko longola ba taxe wana ya ko s'assurer que ba taxe wana ezo foot samate. Toko senga aussi na population ba na ko dénoncer. Soki bo constater que na kati ba barrière telle bazo senga ba taxe oyo balongola ki ba taxe oyo balobaki ezala te. Esengeli bo dénoncer pour ba na ko résoudre problème wana ya banzela. Tozala libre ya ko circuler lolenge et tolingi. Merci beaucoup wana eza ba 5 points oyo ya motuya oyo eza urgent oyo gouvernement na biso esengeli sala po biso tozala malamu. Po biso to peuple tozala malamu po to vivre malamu esengeli gouvernement na biso et sali ba 5 points oyo urgence ezui yango na lombangu mingi et traiter yango na lombangu mingi po to résoudre problème. Merci Nzambe apambola bino. Merci mingi, bonne journée.